ba mama na ba papa ya Canal Mimi Selunga TV na eli susu kande na ela bino ba makamba bien et ça la bino ba bien na bandaku balobi mingi culture culture africaine quoi toza ba africain même toza na ba mboka awa ba mboka mikila poto mode eza modèle na modèle mundela valorisaka mode na ye ba pantalon ya kokanga banini eza mode ya mindele mais biso tozwi yango eza na mpe mabete mais eloko Mimi Selunga ya kobetela sete lelo tozonga bandeko ba mama ba jeune fille so bazokola awa tolakisa bango pe eske ne Mimi Selunga abimi boy akoke feti te abima be abimi kitoko tolakisa bana biso kilti na biso mwa libaya ne vraiment po tokoleka tokotika bana awa bana biso babunga te bana fo bayeba ke kilti na biso eza nde kitendi oyo tobosana te totalisa bana fe tolongola soni tolongola complexe kaya biloko ya mindele kaka ya biloko ya mindele tant mondele azomona pe boye okoti na feti vraiment boye au moins que mundela osepela mundela omona ngo wow bazana parce que ba sepela na kilti na biso ba sepela na bilo na biso donc mwana penza ke feti même yo moko mamo ke feti obimi bien kitoko makasi OK ata bino moko liboso te yaki na jupe totalisa on sikona pantalon est-ce que mabe boy eza mabete eza kitoko modèle obo même oza na zemi OK fete nde eza nango te OK fete obeti yango obimi social obimi kitoko mais à l'africaine toujours à l'africaine to valoriser ya biso culture tolata na respect ba mama tolata na respect tolakisa bana na biso bana balanda kaka o ba mama basalaka tolakisa bana biso kolata pa ba biloko na biso olata ngona nyonso OK pe bureau OK partout ba mama mingi bayokela biloko ba africain soni donc pas bien ake na biso ba bando talanga naza na complexe wana te nga unalinga mondela tala ngai nde na ba tala pena biloko na biso na sepela makasi OK kitoko toujours a poste nanga tuwo tuenya mona liputa ba mama ata bino boko tuwo skona liputa ti au moins que même na fête OK noka OK peka na fête na logoda na yo uzokota OK noka fête ke na ka fête donc libaya moko na lata mona bilo misato na lata mona liputa na lata mona jupe na lata mona pantalon donc tokos kaka oyo ezolakisa ke biso biloko na biso baafricain eza riche totika konéglige biloko ya baafricain fo tozonga bato na nyonso fo tozonga bato tomeka kotika nanu mwa moke ya bato tokotika na biso yango te mais tomeka mpe nanu kolamusa ya biso kwa kotombola oyo eza ya biso kala te tokoya na basuki donc botenenga soki rigueur etende balobaka tokoya na basuki nyonso ezaka mpona kozongisa africain tika complexe mama lata liputa na yo lata libaya na yo na nyonso ndenge kolata kende bureau mundela kosepela parce que totombola mindele mingi fo totombola mpe culture ya mboka na biso donc na sansi wana Mimi Selunga yaka kolakisa bino biloko ya tokos oyo eza mpona ba mama oyo omoni ke biloko nini bon kotala te mais oyo eza mingi mpona ba jeune fille na biso bazokola fo tolakisa bango culture balongola soni balongola complexe eza bongo donc ba mama na ba papa ya Canal Mimi Selunga TV ba mbote bele na lingi bino bele bosalanga ba wow bosana te bosabone massivement na canal na bino ya Mimi Selunga TV soki motema mabe te boko s'abonner mais soki motema mabe okokota lola te donc s'abonner like commenter botikenga ba commentaire na bino ezosalanga ba bien makasi donc tokutani à la prochaine vidéo.